Alison. Oh, là, ça DT. Ma paroisse. Merci, maman. En tout cas, vraiment, qui vivra. Verra. Vos s'abonner. Batu ya liboso, parce que vraiment, il y a Europe. Tout ça là, exercice devant Papa Simon qui m'a au Kiangani. Esengo ya kokutana lisusu na bino nyonso bandeko bashare abonné ya magazine TV UK ya solo esali mwa mikolo ebele tozali komona na te kasi ya solo lelo tata nzambe abungiseli biso po ete tokoka ko sala lisusu émission ya sika élément ya lelo nazali sûr que bokosepela nango mingi pamba te ya solo plateau na ngai ezali na mutu moko soki bomoni kaka elongi na ye bokoloba ke mutu oyo toyebi ye vraiment eloko nde tokosenga na bino bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso lelo soki lien oyo to émission oyo batindelaki yo lien osabone nano te nazali koencourage yo ekozwa yo kaka baseconde mpo okoka kosabone mpe kodéclenche cloche ya notification pour que à chaque moment que biso tokotisi émission ya sika na magazine TV UK okoka korate eloko moko te nakonokola kola mvula te sans plus tarder nakosenga na ndeko azali na nsima ya caméra ye akokotisela biso invité spécial le 2 avril. C'est parti. Papa Charlie, bonsoir. Bonsoir, maman Nacha. En tout cas, vraiment, bienvenue dans la chaîne Abisso Magazine TV UK. C'est la première fois où les canaux Magazine TV UK nous l'a invité. Oui. Donc, merci beaucoup, Naïbi, que vous allez vraiment très occupé, mais les lots vraiment pour écouter au lati. Donc, au MPC Péza, vraiment temps, il y a collé. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Papa Charlie. Merci, maman Nacha, pour y invité. Donc, et ça, vraiment, ils pas en tout cas, vraiment. Et Yokani. Papa Charlie, n'est dans le bin d'introduction. Yomoko Kaka, se présenter, Bayeba. Aussi, au PC, vraiment, indice. Les Jolati, ce qu'on a dit. Oui. Et ça, biso, pesa, combo, na yo, na moulaï, nyonso. Et pas la bateau, Bayebi, va découvrir Papa Charlie, les lois, Azali, Nani. Et puis, nous salons, na salana, Ngomba, et Tata, Simon, qui m'a Nani. Merci, maman Nacha. Ngai, komunanga, papa Diangienda Charles Ekofo. Nazali surveillant na kati ya paroisse ya Ilford, na ville ya Londres, na mboka ya Angleterre, na Grande-Bretagne. Voilà. Ndenge vous avez komuna na berenanga. Merci. Voilà. Très kito. Donc, papa Charlie, Diangienda, donc azali omo ya papa Diangienda kuntima. Wow. En tout cas, et c'est mon vraiment papa Charlie aux ali mapinga au musala na yo que vous allez faire la sécurité à Lingomba. Donc, yebisa biso nando avant to kota na kati na ben émission na biso. Parmi tant de mouvements na kati na église, to Lingomba papa Simon qui manque en tozana ba chorale, tozana fanfare, tozana ba flûtiste, tozana service, ya ba protocole, ya presse. Mais au poni kaka, vous allez soda ya molio mon centre. Yebisa biso nano ebana ndenge nini et okota na kati na mouvement oyo na anini. Merci maman Nacha. On est au moins à question moko ya kitoko makasi. Depuis vraiment makanisi et zongi lisusu on a fait cette explication ndenge nini na kotaka na mouvement oyo. Alors ngana lobra que ezalaki avant 1995. Donc entre 93 et 94 de na bandaki musala oyo. Alors, eloko ni pousenga na comme surveillant. Boka mwanga batu misusu. Eloko pousenga na comme surveillant, ezalaki changement de tour, to changement de garde ya ba surveillant. Tant on a zo en église na Grande-Bretagne, les autres ba surveillant on bazaki sur place. Ce qui est comme tour ya ko ça la changement, les autres ndé bazo changer, na bande ko sepe na changement na makasi. Alors, au moins ceux qui na moni batonga pe na ko na okinandaku, na comme ko practice donc c'est ko répéter ngoma mukia ponga pena yebango ti mukolo moko baye ko tunanga na papa Mboyo responsable oazaki na kala ngezaki papa Mutoro atuni papa Mboyo est-ce que papa Charles ko comme surveillant ko pesa biso maboko nde baye ko tunanga est-ce que nous comme surveillant donc ba tunanga question ana
mbala moko na bi oui na comme surveillant. Alors papa Joël Basosa ye mutu siko ayaki kolakisaka siko ndenge basalaka changement de tour wana na propre nyonso. Alors tant na bande ko sa changement de tour wana ndenge pe na bande comme surveillant. Mais ngamoko officiellement maman Nacha na lobaki na komaki surveillant officiellement na 1995 dans 1995 tango ba yambi ngai na komi mondimi na la sali malongi ba yambinga le 15 décembre 1995 ba tongeli ngai uniforme na ekola tango mukolo ba yambinga. Donc officiellement na koma surveillant le 15 décembre 1995. Wow, et il tout ça en 2024. Donc ça lit ça bêta calcul combien les années? Donc on a plus de 20 ans. Oui, oui. Moko ya ba ancien. Oui. Na katia NSSK na kati Angleterre. Est-ce qu'on peut se rappeler pour ça qui na banani pour bazaki vraiment tant bataille que surveillance ba moni elogia maman intel ya papa intel. Oui, tant on a bandaki en tout cas ndena tangiki papa Joël Basosa, maman Sylvie Ikombele, maman Sephora Zalaki na maman Lily. Donc bato o vraiment to banaki na bango bangwana ba misusu pe bazalaki mais bazalaki sisouté na lingo mais bato na tangi bango vraiment ti l'autre tout ça na contact na bango vraiment. Oui. C'est très bien. En tout cas, ezali les solo qui toko oyo papa Charlie a pesi biso ya koyeba ndenge nini loko nini oyo ya tiraki ye que akoma soda ya tata molio mosante na kati na ngoma papa Simon Kimbangu. Alors, bokomi tuna sikoyo papa Charlie avandi ya bete biso vraiment béré pour na confirmer que non azaya ko défaté mais azaya vraiment surveillant original. Ce qui est là to bengisi papa Charlie ezali poto koka kosolo na ye pona yoki mwa ba rumeur na matoi que bazali ko bongisa délégation en Angleterre bazali ko bongisa délégation ou bazali ko kine na mboka ya Nkamba Liseleni pona ko fêter date na biso ya le 2 avril na Nkamba Liseleni et na tata Simon Kimbangu Kiangani yango na tolobaki ki to bengisa papa Charlie ayebisa biso ndenge nini bazali ko s'organiser et bakomi wapi na ba démarche et puis ko talisa biso mwa moke na kati na commission ya voyage le 2 avril en Angleterre ya azali nani na kati pe bazali ko travailler na banani poto ko évoluer na masolo na biso. Merci maman Nacha. Vraiment nako mekama ko ba moke ndeni ni commission o e salamaki. Alors moko na biso na Angleterre maman Merlin Zao. Na mbula oyo eleki alobaki na biso en tout cas bandeko et vous allez sengo mingi soki to organiser voyage moko sali délégation ya biso ba surveillant en Angleterre to ki na Nkamba po ba ona no ba koma na Nkamba te surtout bana ba botami bana ba koti na mouvement ba kene ko mona ndenge mouvement social de surveillance qui mangi ezalaka na mboka na biso na Afrique et puis ba mbongo o to pesa ba contribution ba cotisation sociale eloko nini esalaka tokaka papa zolo bana biso to tonga Nkamba tozala ko bana bana na biso basengi biso ba contribution pona ba tracteur par exemple basengi biso contribution pona mémorial de tozala ko yoka basengi biso contribution po na jeep ya papa donc makambo belé o biso ba surveillant to contribuaka mais tangu bana wana bazo pesa mbongo na bango oui ba pesa mais ekendaka wapi ba ndako tozala ko tonga esalamaka ndenge nini alors et puis culture na biso surtout très important culture na biso eza ndenge nini donc moko na biso Merlin Zao apesa ki biso idée wana alors to sepela ki makasi mon âge tant to on te dit waouh quelle idée to pesi idée na sikoyo na MSSK Angleterre mobimba biso so to sepela ki nango to adopter pe likambango alors tant to ko sola biso nyonso bakonzi o baza na kati Angleterre ba bi il faut commission moko esalema oyo ba ko organiser voyage wana Angleterre mobimba ba ponaki to sengi papa Charlie ozala président ya commission de voyage donc on est là qui vraiment donc privilège nene et puis naeba ki za responsabilité à makasi balbi que papa Charlie pona pe bato oyo oko sepela au travail na bango maman donc ba yebisinga dans tous les trois paroisses parce que ça trois paroisses en Angleterre na pona ki pe bato et puis bato musu pe ba proposer pe bato musu o pe ba koyi kozala to bandaki na 8 personnes
comme on a 9 ti nanga moko ça lokola 10 personnes à 4 comité. Alors on a 10 personnes wana ngamoko papa président bato bazo pesanga maboko o bazo sala ke musala o sala makoma kitoko tozana 9 personnes au batikali donc maman Shelley Mawete aza maman financière tozana maman Orsiane Mukoko aza effet financière aza adjointe tozana maman Claudette pe la paroisse et la paroisse de Londres yep financière tolinga ki 3 financières dans toutes les 3 paroisses ba représenter parce que depuis que mbongo ezalaka muselu donc ce qui est transparent c'est até exactement mon boulot alors après wana toke na maman Judith Lufankenda oazali ko jouer rôle ya coordinatrice aza chargé ya transport na logement tozana maman de Bundes na maman Jessica Diangangu bazo jouer rôle ya chargé ya transport na logement donc coordinatrice na bango maman Judith soki to kiti tozui maman Jetta Makeleka na maman Marianne bon baza ba secrétaire na biso donc comité eza ndenge wana très bien et là on a CP na papa Charlie que ou associé bandeko na ba paroisse nyonso pona ko pesa donc pona ko simba likambo yango pe ebimisa mbuma ya kitoko donc bozalaki quand même égoïste te akoloba ke non tokozala kaka paroisse ya Ilfort kaka ou bien kaka paroisse de Londres mais en tout cas bokaboli ba responsabilité bodepartage yango na ba paroisse nyonso y compris ndenge olobi na mama Judith Lufakenda azali na paroisse ya Birmingham donc ye kuta aza kuna na kati ya Londres te aza na province mais azali na kati ya organisation ya voyage le 2 avril 2024 donc eza eloko moko ya malamu kosala yango na bomoko mpe na boyokani mpo likambo oyo vraiment oyo boza kosala naza kofélicité yo malgré que tosolola yango mais devant la caméra mpe naza kofélicité yo na équipe na yo mobima en tout cas na likambo oyo likanisi na maman Merveille ebimisi likambo oyo maman Merline pardon maman Merline toujours confusion maman Merline maman Merveille c'est maman Merline Bolime c'est maman nationale donc vraiment eza likambo ya kitoko et surtout ndenge olobi mpona kotalisa bana biso culture ya mboka na biso parce que c'est vrai que na bana oyo mingi bazali kokende le 2 avril nano bakenda kutu Congo te eza bongo mama donc ekozala choc de système ekozala eloko moko ya sika mpona bango mais ekozala souvenir moko oyo bakotika jamais kobosana papa président Charlie yebisa biso est-ce que oyo ezali voyage ya liboso boza kosala Angleterre ou bien si bosala voyage ya bongo na bambula eleki merci maman Nacha eloko biso ndenge na précisé kaka maman Judith oyo aza coordinatrice ya comité oyo ye azalaka na paroisse ya Ilford mais lokola afandaka na province yango wana azala na Birmingham mais aza na paroisse ya Ilford voilà alors mutuna otuninga mpe mutuna malamu lisusu est-ce que ezali mbala liboso biso basurveillant tosala délégation oyo maman Nacha eza mbala liboso te alors mbala liboso ezalaki na 2010 jubilé na biso ya basurveillant vraiment eloko moko ezosala nga esengo na mokolo ya lelo c'est parce que na 2010 muto a forma biso surtout muto a formanga en tant que surveillant eza papa Pichu Maïza alors na 2010 yazaki parmi ya bato oyo baorganisaki voyage wana non pas Douglas non pas Philippe donc biso tozalaki wana mais lelo tozosala émission oyo maman Nacha na ndaku ya papa Maïza donc 2010 papa Maïza muta bandaki organisation lokola responsable il y a voyage oyo il y a proposé voyage lelo 14 ans plus tard donc mouvement Penzambe asali que nazwa relève pour nga pena zala responsable de la commission na bandeko nyonso to mema musala oyo ekinde liboso alors mbalibosa na 2010 nde 2024 toyeko sala sikoyo voyage oyo tozobongisa voyage oyo po tosepesa nzambe na biso tozwa mapamboli et pour totala pe coutume ndenge nalobaki bana bayeba rôle de basurveillance ezalaka nini mpona nini rigueur na kati ya mouvement et puis mpona nini nzambe apona biso basurveillant po toyebi ke ntango tokokoma kuna tokokama te ya ebele oyo biso tolobaka eza suffisant te mais oyo tokoyoka kuna vraiment bana
pe ba o ba yembala liboso bakolobaki ah makam oyo papa Charlie balobaka papa Maïza balobaka papa Douglas balobaka ah toyo quoi que ezala ndenge wana et puis toyo ko bakisa so un plus lisusu donc voilà ndenge tozo bongama donc oyo kozala la deuxième fois que tozo kende mboka Nkamba. Eh mbala mibale donc deuxième fois oyo bazali kokende na mboka ya Nkamba ya Luseleni bandeko na ngai totala kaka esengo eza na kati na papa Charlie po na 2010 ezalaki jubilé papa Charlie azalaki ngai pe nazalaki et tant que épouse n'accompagnaki pe papa Maïza donc tozalaki ezalaki donc expérience moko nayebi te na koloba po ezalaki pe voyage na ngai liboso na Congo voyage na ngai liboso na Nkamba donc je vous dis ezalaki kitoko donc émotion moko papa Charlie ezalaki mikolo wana oyo ntango tozokita na kati na minibus kaka liboso ya résidence ya papa Kisolokele tokomi papa Charlie soko oza so na bonne mémoire okoma tozokoma papa Simon Kimon kianga nazozwa honneur na liboso ya résidence papa Charlie donc bazobisa biso me ndenge tokomi boye bozela tosala prière ensemble ndenge tokomi na mbanza me bandeko na ngai tozalaki donc na impatience moko motema moto ke moto oyo tomonaka na télévision tokende komona esiko boye live donc bandeko na ngai ezalaki donc kitoko donc mpo na ngai naza na esengo makasi ya komona ke sikoyo groupe mosusu génération mosusu ya bajeune surveillant bakende komona tata molimo centre na Yelusalemi na 2024 donc nazozela kaka na capter l'émotion oyo ezala na bana wana mokolo wana mpo ngai moko personnellement nalela mokolo yango omoni nzambe boye face à face donc pas Charlie vraiment nayebi te nakoswana bajeune donc baza s'exprimer ndenge nini vis-à-vis na bino bakonzi how do they feel about voyage oyo baza excité bazobanga ou bien eza ndenge nini mwa bémotion maman Nacha ndenge nazoloba naza na esengo mpona nini parce que soki nazona comité na biso vraiment mutu nyonso aza motivé na ndenge moko que rôle ya mutu na mutu bazozonga vraiment à 100% na motema moko que mutu oyo aza chargé ya transport oyo ya finance oyo secrétaire kopase bamessage na baparoisse na biso donc mutu tozozonga vraiment à 100% mpona motema moko bazosala yango bazopesanga maboko na ndenge moko eza incroyable donc eza vraiment esengo ya kotravailler na bajeune et puis na basurveillant oyo baza na posa vraiment ke mosala oyo to likambo oyo ekende liboso wana na kati ya commission alors na kati ya baparoisse na biso nakopesaka exemple par exemple tozwi biloko tosombi biloko neti ya kolia bamateriel oyo tomoni ke tozala yango besoin na mboka ya Nkamba alors eloko nini ezosalema tofreta yango totindi yango na Afrique déjà po ezela deja biso kuna bambongo ebandaki kozanga biso maman Nacha donc bana misusu ata bakokende te bazocontribue po biloko wana ekoma sur place bavolontaire baza mingi soki tosengi bango tala montant boyo ozanga biso nani aza na volonté to nani bavolontaire baza wapi po basunga biso bashanga na kopesa 50 livres bashanga na kopesa 40 livres donc nyonso wana ezomotive biso ya kolega donc bana nyonso na Angleterre oyo bakoya na oyo bakoya te donc baza derrière délégation mobimba pourtant tozokende en tant qu'Angleterre c'est que tozo représenter surveillance sur Angleterre oyo nyonso tokosenga epai ya papa oyo papa akopesa biso ekozala na Angleterre mobimba donc vraiment eza esengo epai ya biso nyonso mutu moko te aza na découragement mutu moko te azoboude donc biso nyonso kaka avant donc voilà mille pattes avant ndenge papa Simon qui m'a dit le bakate yi aza mille pattes akinaka liboso ndenge tomoni ke papa Charlie président ya commission alobi ke ye elongo na comité na ye mobimba bazokende kaka avant donc eza esengo makasi bandeko na biso nyonso ya magazine TV UK soki masolo oyo tozali kobeta lelo awa na plateau na papa président ya commission ya voyage le 2 avril en tout cas soki oza nano abone te ndeko na ngai e oza kozela nini pa Charlie bazozela nini bosabone potalaka masolo ya kitoko ya ndenge wana donc tozali déjà kolancer déjà que le 2 avril eza kopusana pembeni
donc déjà so bomoni ekoti déjà esi ebukani mopanzi, donc ça veut dire que na liboso kuna makambo eza minene. Pa Charlie, boza na nombre combien de personnes oyo bozali kokende nkamba na niveau ya Angleterre? Merci, maman Nacha. Donc, nombre, bah, surveillant kaka ou bien délégation mobile. Pour tout ça, pas accompagner na bandeko musus. Ce que ça, nombre, bah, surveillant, on va sa nombre. Ok. Pesa biso nano nombre ya ba surveillant nano pour le 2 avril déjà ya Buno. Et si manango de pesa biso pe nombre ya bandeko ba ko accompagner Buno na voyage. Merci, maman Nacha. En tout cas, ndenge, tous organisé pour le monde, tous un nombre, il y a 35 surveillants Oyo, tous au Bongama po Tokende, na RDC, Kinshasa et pour Tokomanangamba. Donc, ils ont le coup la double, il y a nombre de Tokenda en 2010. En 2010, c'est là qui, à peu près 16 personnes, donc, Mbalo, tous qui est 35, donc, plus que double, en fait. Wow. Donc, il y a un Kito, makasi boza accompagné na Batuboni. Tous accompagné na ba parents na biso, et puis na, bah, membre de la famille. Donc, en total, à peu près à 45 personnes autour de la voyage pour la fête le 2 avril. En tout cas, vraiment beaucoup. Ça, là, les Kamomoko, ya kitoro makasi. Encore une fois, Angleterre. Donc, Angleterre, toujours. Donc, nazo bois que la bino ba fleur, il y a ébélé vraiment. Et, ndengeni toko koloba lisusu papa Charlie par rapport à voyage na bino. Est-ce que vous allez peut accompagner na ba parents pour ceux qui totali bana mususu pe ba kozala na moins de 18 ans baza ba adulte na noté baza na bana et ko kene na bana kozwa responsabilité ya bana ya bato eza te ke tozo kene na France to Belgique to Allemagne na Europe mais tozo bozo katisa continent mususu ya Afrique donc eza likamoko ya mukete. Est-ce que ils ont ba parents mususu baza ko accompagner bana ba que non ils la première fois que moi na ke na Afrique ngai pe na ko zala wana pona ko soutenir pe kaka équipe. Merci maman Nacha. Effectivement tant que tozo likansia voyage oyo to meka pe ko associer ba parents te bisa bango idée na biso ndé tozo bongisa. OK. Alors vraiment nazo loba que Angleterre ba parents na biso baza na bolingo makasi. Tant toyoki tant bayoki ke tozo sala voyage na nkamba façon ba ko soutenir biso ezalaki incroyable. Donc ba côté na biso ba bi ke likamo boye ko sala ezali likamo ka kitoko. Boza na makasi na mabondeli, boza la uni pour sata la lingate bana nzambe basa likamo kitoko. Alors ba parents mingi ba ke non biso pe to accompagner bino. Toza na maman Nacha Yemoko azape na bana yepa ko accompagner biso. Toza na maman Louise Baseela ba ko accompagner biso, ba maman Gode Bazali, ba maman Nana ba ko accompagner biso pour la nini tangu bana oyo baza na moins de 18 ans baza na biso elongo ba koza na mo ba caprice mike baza na ba besoin na bango. Alors biso mo ba mitum to ko yeba te mais ceux qui parents baza sur place surtout tant toza na ba réunion ba surveillant tozo bengisa biso na ba événement mususu to ça la bagarre to ça donc toza na besoin ya ba parents na biso baza wana ba soutenir biso ba tela biloko na biso. Voilà vraiment eloko o epesi biso esengo mingi pour ba parents na biso ba pesi biso responsabilité donc basé responsabilité que baya kosunga biso tant to voyager na biso ba yebi que non biso ba servant to na makambo bela ko sala tam su to zanga eloko bon ba okende bazali biso likambo wana. Donc yango vraiment tozo pesa merci na parents na biso vraiment tozo ko souhaiter que voyager vraiment eleka kitoko makasi. Ekoleka kitoko makasi papa Charlie. Eliki ezali vraiment. Ekoleka kitoko po ye moko déjà tata Simon ki ma okangani arozala déjà wana pona ko soutenir likam oyo. Po to yebi biso moko ndenge nini papa Simon ki ma okangani mulio mosante pa Charlie azalaka ne sengo soki amoni Europe ekiti na nkamba. Azalaka ne sengo moko ya kosakana te. Alors tango akomona pe lisusu bana biso oyo balobaka mwa lingala ya kobuka na bukana wana. Donc na éviter soki papa kokanga mapanzi kuna na ba jeune. En tout cas vraiment ezali likambo ya kitoko oyo ba maman ba parents bazali ko accompagner pe bana. Ndenge papa Charlie alobi ko voyager na bana ezali facilité ba caprice ko zanga te surtout côté pe alimentation au mona ko lia ekomi mwa manœuvre biso moko ba mama to kota makusa biso moko to kozwa ko lia en charge papa Charlie salobaki ba carton ese ekenda ki pe se komaki donc to kozala wana cuisine biso moko to ko assurer cuisine papa Charlie le kamususu o ko to beta ki sete nango na réunion ya liboso to saki na bino ba konzi
que côté pe santé. Santé parce que eza na bana mosusu bakozala attention na mwa baallergie, mwana moko azali na asthme, donc mwana moko ata mosusu akozala na problème ya eczéma, baproblème ya peau, donc makambo wana nyonso. Donc je pense que côté wana mpe bobongisi moi mama God azali corps médical, maman Louise aza corps médical, donc vraiment toza vraiment blindé complet en tout cas vraiment tozali vraiment blindé côté wana, donc souci moko ekozala te. Ba président Charlie betela biso nano lisolo nga mona azalaki sur place, mais nalingi ke bandeko oyo bazolanda biso bakoka mpe kobénéficie na lisolo oyo kobetela biso. Bosalaki exercice Angleterre na 2010 baoyo esi bakenda nkamba to esi bakenda Congo na mois d'avril bayebaka ndenge nini moi ekozikisaka. Donc ya blague kutu te bandeko na ngai toyebi siko bana oyo bakendaki pour la toute première fois na Congo na mois d'avril, je vous dis que ezalaki évident te mpona bango. Mais est-ce que ezali ya solo papa Charlie que bana wana basalaki exercice betela biso mwa lisolo ezalaki ndenge nini, bosorganizaki ndenge nini, bozalaki groupe ya combien de personnes po ekoka mpe kopesa bandeko mosusu courage. Maman Nacha, merci. Alors, vraiment, au Banglais Balobaka, the choreography was the highlight of my trip, of our trip. Donc, exercice auto salaki, vraiment, zalaki souvenir. Oyo vraiment, bisonyoso, to monaki, to zwaki, na mboka nkamba. Pona nini na lobi bwe. Nako beta mwa lisolo. Liseza mwa mulai, mais nako meka mwa ko sala mweza mwa mukusi. Biso awa en Angleterre, to sali ba répétition nyoso malamu. Il fallait que tu aies 12 personnes pour l'exercice wana. Mais, vu bon emploi du temps, ma kamoussé, ko bousquille moi programme à base de komsusu, alors to komaki 10 personnes. To komi na nkamba. Mbali boso bana ba koma na nkamba. Alors tant to komi na nkamba wana yoka moi. Donc maman na moi. Nga avant 2010 na sinaki déjà moi 3 fois na kinaki na 2007, 2008, 2009. Si autant to komi na 2010. C'est que le coup la culture shock. Donc bana ba koza shock on na bazwa te na vie na bango. Siko nga na zotu na bana. Bon nde to komi awa. Na Angleterre quand tu répéter qui. Ah, c'est siko il faut te répéter. Bana ba komi ko boudé ko répéter, c'est la répétition. Pour la nini moi eleki. Mini sokaka. Moi. Nga siko na mbeka koza na moi kimia maîtrise kaka en tant que dirigeant à l'époque, maîtrise kaka. Mais premier jour eleki, deuxième jour eleki. Bisiko tout ça l'exercice tout ça le 4 avril. Mon âge. Mais alaki liwa. C'est que ça le rassemblement à l'époque président général Zaki papa Mambu. Oui. Donc comme un rassemblement malama ko na mona kaka papa Mambu ay ko benga après rassemblement papa Charlie papa Zobengayo. Préciser papa nani azobengayo. Papa Simon Kimbango Kiangani azobenga papa Charlie. Na surtout ki na munga moko. Papa Zobenga oui kende papa Zobengayo. Et na ebisi papa Maïza. Papa Maïza à l'époque azalaki président national il y a Grande-Bretagne. Papa Maïza papa Zobenga. Na kembala liboso babité papa Zobenga ote mitozo kota na kati ya résidence te kende nayo na zongi. Papa Mambo est quoi assisté. Mais papa Charlie, papa Zobenga yo. Na kili sous. Oh bazo tia peinture na kati papa Zobenga mutute. Azo yamba mutute. Na zongi. Troisième fois sous papa Mambo yo papa Charlie na biso papa Zobenga. Na kili sous kuna oh papa Zoya mabatu papa Lali na zongi. Ah, na zongi mais papa Zobenga siko pa ibi bazo kalenga. Allez, ouais. Allez, mbala moko papa Bobé. Pour papa Bobé o atika biso que son âme repose en paix. Oui. Aye et pas nangai. Mais papa Richard. Je sais que papa Zobenga yo. Wana bana obenga au lieu de Charlie obenga papa Richard. Mais papa nazo kinde kuna babi que papa azo ya mbabato te. Papa Bobé azwanga na liboko maman na yimo ko kotsa na kati ya résidence. Bande konanga na koti na kati ya résidence papa zalaki na salle à manger. Na table azo lia. Na maboko. Alors tant papa morning mais nazo luka yot. Na 5 papa bolimbisi. Na mi papa na bande ko sala misala limbisanga. Na fuka mi na papa. Il faut que ça l'exercice awa
mais bana bazokoka moi te. Abinanga et bon soki na lukaka yo te. Na comprenait te poids ni papa le bag nanga likamon à l'époque. Oui. Ti ta na fukami papa pesanga mbote ya poignet. Oui. Pesinga mbote papa le binanga zwa bana na butu na poko tango mama lezalaka zwa bango bosa la répétition. Tango papa le binanga boy match like déjà wo. Wo. Na zongi na yebisa pe bana te. Na beteli kaka vraiment eza mwa lisolo. Mais nazalaki kimia. Lobi nango sikoyo de manière répétition na butu. Alors papa Rifa Sumbe ikolo à l'époque azalaki DGT. Alors tango côté la na butu donc moindre erreur to sala. Il faut to banda makamyo zo. Wow. Papa Charlie, vous savez foot, pour bandela. Papa Charlie. Alors bandeko bazalaki wana bazotala mais papa azanani. Donc atali biso adiboza combien? Nabi papa toza 10 personnes. Il fait que toza 12 mais toza 10 personnes. Est-ce que tu crois que ça? Ouais. Papa Rifa lobby, ceux qui bomoni ki boko sala, alors même la 10 personnes bosala. Alors c'est là qui batu ya liboso, ba surveiller liboso ya Europe, tout ça là exercice devant papa Simon qui mango kiangani. Wow. Donc wow. ko sala Soit beauté. Non. Maman, il faut être comme batu o bazala ki wana. En tout cas, il faut tanga bango pour wana vraiment isa bokoli misara na lingi na raté kombo ya mutu. Yango ne fona tela ngo awa pona na tanga kombo ya mutu nyonso zaki na exercice wana. Vraiment tanga bango papa Charles. Alors on a 4 exercices wana tozalaki na maman Jessica Diangango azalaki wana, maman Edwige azalaki wana, maman Cilia azalaki wana, maman Vanessa onga la tanga capitaine. Pour onga azalaki dirigeant et azalaki adjoint nanga donc capitaine maman Vanessa azalaki wana, maman Alison o lelo za DT na paroisse de Londres. Tozalaki na maman Rolande azalaki wana, maman Sephora yepa azalaki wana, maman Gianel azalaki wana, maman Bibi Mungala yepa azalaki wana, et puis na suka ngai moko na clôture ki makamnyos. Donc tozalaki 10 personnes oyo tosalaki exercice wana, comment souvenir ya kitoko ezalaki wana. Eza souvenir ya kitoko ya kitoko donc oh vraiment ekoti na kata histoire. Ah oui. Na kata histoire ya Lingomba to na histoire ya Europe. Oui. Que MSSK Angleterre bango de basala exercice donc bango de bato di boso basala exercice na Nkamba Yerusalemi di boso ya chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani. Ezalaki le 4 avril. Le 4 avril 2010. 2010. Vous êtes à féliciter. Merci maman. En tout cas, vraiment, naïbi que de la 2024, ma surprise est à souche. Ya koleka. Tota la kaka. Voilà to bombeli bino. Wana vraiment la surprise donc tout le monde a encore mukoto comme sur place. Ah oui. Et ça vraiment esengo vraiment bande ko salaka voyage en groupe na lisanga ya tata Simon Kimbangu et kozalaka esengo moko ya ndenge mususu mais ba obstacle pezanga kate, ba difficulté pezanga kate po tozali kokende nde kokuta na Nzambe. Alors Satan akolinga te que tosala makambo to bakonzi basala likambo avec facilité. Bakolinga kaka ba intercaler. Tamususu bozaki 20 personnes bozokende bokomi 10 po mutukuna beli, mutukuna abukani loboko, okuna bukani lokolo. Mais toyebi que tozali sur na Nzambe na biso que nyonso okenda ngo kitoko mais ba difficulté ni non papa Charlie bozai ko face ko traverser durant ba préparatif nyonso o ya voyage. Merci maman Nacha. Vraiment ce qui n'a lobby que ton moni ba inconvénient mon côté to ba obstacle était oza lokuta. Mais eloko ya malamu en tout cas ceux qui bozana ma bonne délit vraiment ata ba obstacle za ndeni suka suka toza toujours solution. Ouais. Alors eloko oyo tozo mona pour le moment to monaki zaki tant to lobi que tozo voyager toza ki belé. OK. Toza ki belé tozo bongisa par exemple combien de personnes place ni to fanda ba bus combien photo louer donc toza déjà na nombre moko boy mais plus tozo comme pemene ya voyage tozo mona ke ba nombre ba tozo kita et cause on peut faute na bango teza emploi du temps na biso ah na mboka ba paya comme so oza oche elika ke ba kopesa na congé na date boy mais au moins quand tant to comme pemene yana a muna ko so kente po musala et boy ko pesa congé ou bien tam susu ozaki na likamusu nga ko sala eloko moko eye et
et même si les Kambango. Donc voilà pourquoi moi, bah, obstacle Mikem Kezalaki, et puis Tozo Mona dans ma nombre les Okita, et puis ceux qui t'ont gagné déjà, que t'as au foot à 2 bus par exemple, et que ma nombre qui dit, bah, tu vas passer qui sous mongo, tam sous quoi, bah, il faut tout, zong c'est bon, bon, na bango. Pour tala kaka muto pesi mo mo kinete, donc, moi, Biloka Mikem, que Tozo Monande, Yangwana. Et puis, dans l'organisation, Biloka Bezala Kaka. Mais, équipe, pourquoi nous avons félicité équipe, et puis MSSK Grande-Bretagne, commission au bazar en place, bazar tellement souple, donc flexible. Ce qui les camboué, mais qui moi pour changer, tout moi obstacle moi voyez, donc tous ces bandeni ni a qu'on s'est rattrapé nango, tous ces bandeni a qu'on bongi sango. Donc voilà pourquoi vraiment donc malgré bah obstacle ça d'inconvénient quoi que zalato, tous mon amour bah bon obstacle la mouké, mais tous ces bandeni a qu'on surpasse sango. Et ça question tous moi calme quoi, ah point tous ces capté. Tout moi j'ai une idée que en tout cas papa je tombe qui dans angle boy, tout qui dans angle boy, mon appelle donc ma bonne delikaka et puis bon moko nde ba maman ba parents na biso ba na biso bon moko so bozana bon moko na ma bonne deli bolonga na bino donc voilà nde tozo kende mais on est dans le bon nous sommes les malamu on est dans le bon nous sommes les kanaro malamu bandeko eh nazomona kaka ndeti le 2 avril yango ekoka kaka lobi kaka po tokende donc esengwa ndenge wana bandeko na ngai tokumi na biso kochute presque vers la fin ya émission na biso lelo nayebi ke kuna bozoloba masolo ya kitoko boye bokati yango mokuse mpona nini oyo eza kaka part 1 bandeko na nga part 2 bomona biso na Yelusalemi donc bino moko kaka bomona kaka oyo totelemi liboso ya musée tozosala mwa entretien na bandeko mosusu ya basurveillant bakozala wana et pourquoi pas badélégation mosusu ya Europe oyo mpe bakozala mpona na Yelusalemi tokozangisa mpe te zwa pe ba image akozwa ba impression na bango nyonso ya séjour na bango na kati ya nkamba Yelusalemi mais papa président Charlie poto kwa aussi cette mission tamso pesa na likambo mosusu oyo tolobeli te tamso eza pe na question mosusu na poser te oyo koki kopesa na bandeko bazali kolanda biso avant tokoka clore émission na biso vraiment maman Nacha merci mingi na moni vraiment ndenge lobi eza part 1 l'essentiel pour la part 1 to pesa yango mais il faut tout kumisa papa Simon Kimbangu Kiangani. Po yende mutu azo pesa biso makasi, ne mutu azo pesa biso pema, ne mutu azo pesa biso mayele. Po to yebandeni ya kosala po mokili emona que bana pasi Simon Kimbangu Kiangani ba kimbangiste. Donc ba peuple Congo bazana mayele o bazongi pa tata molimo santo papa Simon Kimbangu, papa Diangenda, papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso ba surveillant to bandimi to en Europe pona koyekola papa dengena bokende kotanga papa Simon Kimbangu pa lobi bana bakozala ebele bakokende na mboka bapaya koyekola bakozonga awa alors mayele oyo tozwi na privilège ya koyekola surtout biso toza na Europe il faut que on pratique pour topesa papa maboko mboka na biso eza na besoin de développement kamba eza na besoin de développement donc soki tozwi mayele wana et que tokoki kopesa yango na kotiango na nkamba vraiment tokoréussir na makambo ebele. Na 2017, le 2 avril, papa a lobi na biso likambo moko que mutu nyonso, surveillant nyonso, oza na yo na mbongo. Na mutu ozo komba, oza na mbongo. Mais loko esalaka biso défaut ezalaka nini? Yo soki oza par exemple toloba na $100. Au lieu gardons kaka mpo na yo moko. Et pourtant na $100 wana soki boza 3 personnes bokaboli 30-30-30. To 30-30 moko tikali na 40 na yo moko. Au moins on partage yango na bato. Mais soki osimbi yango kaka yo eza lokola égoïsme. Mais biso nyonso toyebi que toza na makoki toza na mbongo mpo nzambe apesi biso richesse wana toyekola tozala na mayele oyo azali na qualité ya eloko moko topesa responsabilité wana nga soki naza na makasi na domaine na construire et que électricien aza wana ndeko na nga surveillant mpo lininga na c'est la construction nazala électricien en même temps que ndeko na nga aza pembeni wana aza na capacité ya kosala likambo wana. Donc, égoïsme, moi, tout tika. Ce cas, tu peux se dire, tu peux se dire, tu jouer rôle, naïe. Tu vois, comme biso, mon n'engeni le mouvement na biso, n'engeni le mouvement na biso, et que tout moi. Donc, mon âge, moi, là, comme qui n'a rien à battre, kaka, yangwana. Tous à la soupe, tous à la vigilant, tous à la mort bateau, tous à la boigna. Ben, intérêt personnel de la tête, tout intérêt, il y a écolo, intérêt, il y a lingomba, intérêt, il y a mouvement na biso. Moi, qui a na vraiment na souki, wana, na combattant, moi, appelle Moussa. Merci beaucoup tokoka kozala ba égoïste te hein tokoka ko partageaka ba musala tata nzambe biso nyonso
oyebi électricité quand n'est pas présent lebi oyebi mosala électricité mosusu aza ingénieur yo kolinga te osala électricité osala mosala ingénieur kaka yo moko et pourtant ndeko mosusu mpe atangela yango classe aza na bwana na yango mais olingi kaka kosala nyonso likolo ya égoïsme soki tozosala kaka ndenge wana bandeko lingoma na biso ya tata Simon Kimoko Kiangani ekoavance te tozala 2024 basurprise ezali ebele tobanaki déjà compteur à 0 na 2023 2024 marqué pas ya liboso donc toyebi ke papa Charlie tata Simon Kimoko Kiangani molio mosantu abongiseli biso basurprise ya kitoko donc ebele donc qui vivra verra donc mpona lelo en tout cas vraiment topesi bino nyonso tout merci beaucoup na fidélité na bino na chaîne na bino magazine TV UK bozala kaka wana ba élément ezali ebele susu ya ko oyo bokosepela na yango donc bozala kaka wana bozala kaka branché bozala kaka ndenge bozalaka ndenge bosepela na magazine TV UK bokontinue kaka kosepela na yango bozala baégoïste te mpo botali kaka bino moko te natala kaka émission oyo nga moko non partage yango ndeko na bino mosusu mpe akoka komona ke non toyambaki mapinga ya solosolo moko ya mapinga ya solosolo na kati na Angleterre donc partager émission bandeko bazali partout dans le monde na Europe na Amérique kuna na Afrique kuna na Océanie bakoka mpe kolanda élément oyo ya kitoko ezali kaka mpona komotive biso nyonso soki nano bosali mpe ndenge Angleterre ezali kosala te bino mpe bosala mpe à partir ya Angleterre ndenge esali délégation boye bino mpe bokoki mpe kobongisa mpe ani moko bokangami bino nyonso lisanga liboke bokeyi kopesa tata molio mosantu esengo mpe maboko na misala ya kotonga yelu selemi. Alors prenez bien soin de vous et on se voit à la prochaine. Ciao, bye bye.